nzambe. Bikamwa ezali yo papa elonga ezali yo. Mutani sitongo muhindi sibutu ezali yo. Nkolo bobele yo oyebi mukolo na lelo ekoleka ndenge nini pe ngongo tozali ezali lolenge nini. Papa nga na ye kokita na esika oyo elongo na bandeko po ete yo mata ozwa esika ya bokonzi. Kolo nyonso ekouta na monoko na nga nzambe pambola kasi ekweyisa te. Yawe lokumu masanjoli ezonga lisusu na mboka yaba oyo nzambe bakutami na babisika bazali ko jene ko priye na barekrete. Kolo simba mitema na bango nzambe. Yawe tikake liloba oyo epambola biso na tongo na lelo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Tozotanga liloba na nzambe na mukanda ya Matthieu 6 na verset 6 à 7. Matthieu 6 chapitre verset 6 à 7. Libondeli. Tozolobela libondeli na tongo na lelo. Toye kolobela libondeli ya solo. Yango nde eza temi ya lelo ke libondeli ya solo. Libondeli ya solo ezali, libondeli pe o ya solo te ezali. Bien-aimé, libondeli ya solo ezali ko déplacer ba montagne. Libondeli ya solo ezali ko silisa pasi, ezali ko silisa maladie, ezali ko pesa solution, ezali ko longola mikakatano na kati na mutu, ezali ko longola mikakatano na mabota, ezo longola ka mikakatano memi na batu oyo biso toyebi te. Po ete yo na ngai tango tozali ko sambela, soki tozali ko sambela vraiment na ndenge oyo ekoki na ndenge nzambe alingaka, yebaka libondeli na yo ezalaka na frontière te. Yebaka libondeli na yo esika ekenda kosala dega oyo yo moko oyebaka te, oyo ngai pe na yebaka te. Yebaka mabondeli o tosala katongo pokwa tozali ko bondela meme na batu oyo biso tomonaka te, azali neta nini na hôpital, azali na problemi nini, me eyano ya nzambe tango eyaka ezaka nzambe kaka muta yebaka mabondeli o ya yo nanga tosalaka ekenda kosukilaka wapi pe kenda kosala misala nini. Tozomona awa libondeli bazali kotalisa biso ezali connexion bien-aimé. Libondeli ezali kosolola na nzambe, eza batu mibale bavandi bazo dialogue, eza batu mibale mususu azoloba mususu azopesa mituna, mususu azali ko répondre. Yango nde ezalaka libondeli, eza lokola batu mibale tango bavandi na esika songolo mpakala, dialogue oyo elekaka wana ezalaka pona basolola bayoka na to eloko oyo ya yebaki te pona ayeba kozwa eyano na yango. Na yango libondeli ezali kosolola na nzambe, libondeli ezali makasi ya mondimi bien-aimé pona okoka kotelema na mosala ya nzambe, ezali kosenga libondeli bien-aimé. Soki libondeli ezali te, mituna eske kondima na ngai ezali ya ndenge nini. Soki libondeli ezali na kati na eglize te, lingomba wane kozala modele nini. Po ete loko esimbaka lingomba bien-aimé ezalaka kote ya te, me eloko esimbaka lingomba ezalaka prière. Alléluia. Na uti koloba ke prière ezali makasi ya mondimi. Prière eza fondation na kati na eglise bien-aimé. Memi ba protokole oyo batelemaka na porte wana, protokole sengeli azala intercesseur. Po ete mutu songolo mpakala akoki kaka kotelema na porte te. Tomona bayeyoma esalama na kati na beglise, tozali koyoka na internet, banganga bazali koloba ndenge nini bazwaka moyen ya kokota na ba eglise oyo molimo na nzambe ezali te.
ya liboso balobi mutafungolaka porte ezalaka nanu protocole po ete protocole soki azali na fungula mutu akozala na makasi ya kofungula porte ya eglize te akota yango wana ntina ya kozala protokole na kati ya porte ya eglize. Protokole elakisi ange oyo aprotejaka lingomba mobimba na ntango kilte ezali koleka mpo na demo akota na eglize te, mpo na misala ya mabe bakota te. Mutu oyo azalaka na porte oyo abengami protokole ye nde mutu azalaka na fleshe oyo ezongisaka bato ya misala mabe musika. Aleluya. Pe libondeli ezali bilei ya mikolo nyonso bien-aimé. Libondeli eza bilei ya mikolo nyonso na mutu oyo alukaka nzambe na sira santaka ata azali na problemi ndenge nini oyo ezali koderange makanisi na ye, oyo ezali koderange libota na ye, me suka ntango azongaka na makolo ya Yesu Masiya azwaka kimia. Po ete libondeli ezali bilei ya mukolo na mukolo. Libondeli ezali kopesa biso makasi bien-aimé. Soko oza fonde na kati na libondeli, eglize soki eza fonde na kati ya libondeli, ata Satana atelemi aye na minduki oyo ekitisaka bandako bien-aimé, libondeli na yo ekokita te pe okozala kaka ya kotelema. Eglize soki ezali na eglize moko oyo ezali vraiment na bentercesseur oyo bazalaka vraiment makasi bien-aimé, intercession ezali komema biso pona kolongola mutu na koma pe kozongisa ye na chambre normale. Intercession ezali komema biso kolongola mutu azalaki na ka vraiment ya danger, liwa ekomi pene na ye, me na nzela na intercession mutu wana abiki. Aleluya. Ya mwana libondeli bien-aimé eza promesse oyo Nzambe apesa biso. Eza promesse oyo ekoki kosila te na liboso na Nzambe. Eza munduki oyo ezali na assurance bien-aimé. Munduki oyo ekoki kosila masasi te. Eza intercession. Eza kopusa na liboso na Nzambe. Na mukanda ya Actes des Apôtres. Bakataki Actes des Apôtres 12. Bakataki Jacques mutu bien-aimé. Herode akanisaki lisolo esukaki. Nzokande Pierre azalaki wana oyo nkolo Yesu atelemisaki. Esengelaki Herode azwa Pierre atia ye na boloko. Pona Herode bien-aimé kaka mukolo wana balingaki basambisa Pierre kuna bana na Nzambe. Biblia ezali koloba Mari mama ya Yesu na kati na lisanga na batu mususu bazalaki koluwe, bazalaki kuadore bien-aimé. Basheni na boloko pona Pierre katanaki. Balobaki na Pierre alata sandale, balongolaki na Pierre alongolaka zaka bien-aimé. Nyonso ya Pierre ezalaki malamu. Pona nini? Herode tango wana telemi, me batu na Nzambe pe bazalaki ya kotelema. Eza pe yo nanga lelo soki tokopusa na liboso na Nzambe, gloire na Nzambe ekozala likolo ya bomoi na biso. Aleluya. Amen, amen, amen. Kwete libondeli bien-aimé eza ko invite ba danger oyo ezali koyela biso. Libondeli ezali kosala barrage ya ba flèche nyonso moyini Satana azali kobwakela biso. Po ete bayebi kaka ke libota wana soki na ke kotoshango. Tata Bonga azalaka deja ya kolamuka eroyo. Mama Louis azalaka deja ya kolamuka. Mama Maria azalaka deja ya kolamuka. Ole Satana salaka beta kabale pembeni ya ndako na yo bien-aimé. Na puissance ya lisekwa ya Yesu Masiya, Satana koka koya kobeta bale pembeni na ndako na yo te. Po ete makila na Yesu tango tobondelaka bien-aimé engala kabisika nyonso makolo na biso eniataka. Aleluya. Yango wana mikolelekaki na mukanda ya Efese 6:11 tina 18 tomonaki cours biblique tozalaki na yango etalisaki biso modele nini ya bitumba oyo tozali na yango pe ba arme ya ndenge nini biso tokoki koutilize. Na Efese 6:11-12 makomi ezali koloba tobunda
ebundaka na milimu ya likolo, milimu oyo biso toyebi te, milimu oyo biso tomonaka te bien-aimé. Po ete tango biso tolalaka to tozali kotambola, satana pa azalaka pene na biso bien-aimé. Ange ya nzambe atambolaka na biso, mais moindre erreur bien-aimé, diable a récupéré yo. Alléluia. Amen, amen, topusana amen, liboso ya nzambe. Libondele ezali lisolo ya tata na mwana. Libondele ezali kosala alliance oyo ezali na suka te. Yo na ngai tosala alliance na nzambe tata. Ezali motema oyo endimeli liloba na nzambe. Alliance eza motema oyo epusani. Motema oyo ezali kotosa makomi mokolo na mokolo. Yango wana se Bible ezali koloba na biso tango tozali kosala libondeli oyo ezali ya solo, yango wana tata na biso ayokaka bien-aimé. Eza na libondeli oyo nzambe ayokaka te. Makomi ezali koloba tango biso tobondelaka, ye matoi na ye ezalaka ya kokangama mpona koyoka makelele na biso te, mpona ebeta mbunda te na matoi na ye bien-aimé. Na Isaïa 1 verset 15 makomi ezali koloba na biso ke maboko na biso bien-aimé etondisami na makila ya koboma, etondisami na jalousie, etondisami na mabe ya ndenge na ndenge bien-aimé. Lelo mabe bimi mabe oyo ezalaki na libanda ekoti na kati na eglize, molimo na nzambe abimi na kati na eglize. Bato bazali kosambela lisusu nzambe te, bato bakomi kosambela ba edole, bedole oyo balobaka te bien-aimé, bedole oyo balobeli na mukanda ya Pisome Sai 15 à partir ya verset 4 tina 7e verset. Balobi ke ba edole wana baza lokola mokonzi na bango oyo asala bango bakokani bien-aimé. Po ete mutu oyo asalaka bikeko, mutu adoraka bikeko, ayebi nzambe te, asalelaka nzambe te, ye mpe asalelaka kaka mitindo ya buzoba. Alléluia. Matoi na biso, matoi na nkolo ezalaka ya kokangama bien-aimé. Matoi na nkolo ezalaka ya kokangama mwa ya yoka biso ezali te. Awa balobeli libondeli ya sorti mibale. Makomi ezali koloba bien-aimé, na tango yo koti na kati ekuke na yo, balobi ke kanga ekuke ya porte na yo. Eza na musali moko aloba na ngai, apesa ngai mutuna, eske ekuke wana balobeli kati na esika oyo eza ekuke nini? Nga na lobi na eza kanga nde ekuke ya motema na yo. Ya lobi ke non, eza kokanga ekuke ya motema te, fokanga chambre ya ndako na yo. Nga na lobi na yeza chambre ya ndako te. Chambre ya ndako koki kokanga yango soko za connecté na nzambe te bien-aimé. Eloko nyonso yo kosala na chambre ekozala resite na resite. Mais soki opesi motema na yo, okangi ekuke ya motema na yo, olobi ke Yesu lolenge yo koti, nga na kolia na yo, nga na komela na yo, ndenge lobami na mukanda ya Apocalypse 3:20. Haleluya. Ekuke ya nzambe tango ekangamaka bien-aimé, ekuke anakangaki na mukanda ya 1 Samuel, mutu moko takokaki kofungula yango. Memi Eli akanisaki ana lango akanisaki ana alangwaki masanga, nzoka nde ana alangwaki masanga te. Ana salaki libondeli ya kokanga chambre, akangaki motema na ye. Bible ezali koloba bibebo na ye ezalaki koningana, bibebo na ye ezangaki kimia, motema na ye ezalaki ya kotelema, azalaki ya kovanda bien-aimé, me motema na ye ezalaki kosala musala. Alléluia. Combien de danger okuta nango na nzela bien-aimé, kobondela ezate kobandi koganga kaka na balabala ndenge biso bato mangala togangaka ke soki togangi nde nzamba koyoka biso. Eza na libondeli ya mai ya miso bien-aimé, bando fukamaki mai ya miso ezokita, bando fukamaki ozokolela na nzambe, libondela lamentation bien-aimé, yango ana azalaki kosala. Alléluia. Okoki kokanga chambre bien-aimé banda journée mobimba. Okoti koke kobondela nzambe soki connexion na l'éternel ezali te, okokosala pe eloko moko te.
makomi ezali koloba connexion nde moto eza na nécessaire connexion na ntango se connecte na nzambe ozotalisa papa na yo pasi bien aimé avantiere paster ateyaki biso mwasi oyo atangaki makila ntango nkolo azali kotuna nani asimbinga mwasi wana likolo ya nguya na yesu alengaki po ete azwaki puissance na nzambe kosimba elamba ya yesu bien aimé ezalaki libondeli mobimba ya kondima ya asalaki amen Amen. 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 yango wana kozala lokola bato mibale oyo bazalaka na temple te bien aimé nasira ntango tobandaka kobondela tomikitisaka liboso ya papa komikitisa eza eloko moko ezali très important mwana nyonso ntango akendaka liboso ya papa esengeli aminiolola esengeli amikitisa esengeli aloba na mawa mpo na papa ayoka likambo mwana azali na yango posa me lelo biso bandimi ya lelo toza na sisteme ya kuluna pesa ngai soki okopesa ngai te libala soki ekozala te bana so eloko tosengaka ezalaka kaka libala kaka na bana na mbongo na mosala awa na poto na mokanda alleluya Amen. mukolo nini vraiment tokosengaka nkolo ndenge nafukami nga nazosambela ndenge nazosambela naza na posa omona nga naza na posa nabongola motema naza na posa natika koyiba naza na posa natika kobotola mibali ya bato naza na posa natika jalousie naa na posa natika kopesa baninga na nga poison naa na posa nalelisa lisusu baninga na ngai te libondeli wana tozalaka nango te libondeli na biso ezalaka kaka pesanga lamentation kutekufa alleluya Amen. 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 Kiba. balobi awa na verset 7 ke ntango ozali kosambela kobalola maloba te bien aimé kobalola maloba te ezali kotalisa biso ke kokangisa fumbwa na pondu te na nzungu moko eloko oyo yo okoki kokangisa te na eloko mosusu na nzungu moko kosala yango te kozwa misuni te osangisa yango na likayabu olambi yango nzungu moko esengeli tokabola bien aimé na ntango tozali kobondela koyeba maloba nini ozoki koadrese na nzambe ndenge okopesa ngai lisusu te ndenge oboyi kopesa donki koko na biso kaka biso nde siko tokoma kokomande nzambe apesa nde biso bakonzi ole biso tosalela ye biso siko tokoma koluka nzambe siko alongwa na ngwende na ye aya nde kosalela biso alleluya Amen. 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 pharisien atelemi bien aimé ngai ebomi lingomba c'est moi le propriétaire de l'église nga mutu na fonda église lelo église elongwa na kombo ya pasteur elongwa na kombo ya nzambe elongwe na kombo ya mwasi oyo toyebeli yango lelo église ekoma ya pasteur makiese église ekoma ya pasteur Jean osambelaka wapi epa ya pasteur Panzu epa ya profete Panzu alleluya Amen. lingomba na nzambe eza wapi atelemi na temple donc adindami wana le deja atondi adindami na yabandi ngai nasambelaka ngai najenaka ngai na priyaka bien aimé ngai napesaka dimi nanga ngai napesaka bofrande nanga eza na bofrande moko nzambe amonaka yango kubele ntango ozali kokende kopesa envelope na yo simbi yango boye nzambe azomona matiti na kati envelope wana me azomona eloko moko te nzambe tokomisa ye lokola mwana bitinda na biso mokanda ya Genese ezoloba na biso na Genese 28 Jacob soki apesaki nzambe liloba mpo ayebaki ntina wana sololi deja na nzambe na butu alobi na nzambe ke ti haleluya alobi na nzambe ke soki
soki okopambolanga, soki okolakisanga nzela, ngai na kweplante église kaka na esika oyo. Esika kutaki libanga oyo ezalaki Yesu Masiya ye atiaki mutu na ye. Me biso eza bongo te. Pesanga, soko pesinga musala, bien aimé, na tango musala eza nanu te makambo ya Nzambe eza elengi. Na tango mukande eza nanu te makambo ya Nzambe ezalaki elengi. Na tango esika kovanda malunga eza nanu te, Nzambe azalaka nécessaire, bien aimé. Tomona yango meme na bamboko oyo biso tovandi. Lelo beglise ekoma banda kilte bandaki, boza kaka 2 personnes. Amen. Amen. Banda kilte bandaki bokozala na bino kaka 2 personnes, bien aimé. Bosali pe kilte banda 40 minutes ya 2 personnes. Sima nango na sima 40 minutes, moko abandi koya na explication. Bien aimé. Ezo senga foto bongo la nde mitema na biso. Ezo senga nde foto luka Nzambe. Ezo senga nde mitema na biso epusana. Pona nini na tango toza nango nanu te toluka kelongi ya Nzambe, mais soki si tozwi deja tokamati Nzambe to abandonné, tozala kaka bandimi ya intérêt, bandimi ya profit, bien aimé. Pesa ngai. Siko biso topesaka Nzambe nini? Po libondeli na biso ekoma nango kaka pesa ngai boye, zongisilanga boye. Biso siko tozongisilaka Nzambe wana nini? Makambo wana zoloba, bien aimé, ekutami na mukanda ya Liki 18 na verset 9 na 13 kuna na suka. Pharisien atelemi, bien aimé, nga na pesa kadimi, nga na pesa kofrande, nga na za lokola bawana te. Alléluia. Nga na za lokola bango te. Pona nini ngai tango na yaka, ngai. Bien aimé, ebele bakei na lifelo likolo ya liloba oyo ya ngai. Ya kotuta tolo. Apotre Paul atutaki tolo pona makamba malamu ya zalaki kosala. Azomona musala azali kosala. Azomona benformation ya zalaki kopesa. Bisika nyonso azali kokende. Apotre eza mutu oya plantaka beglise, bien aimé. Apotre avanda ke sika moko te. Apotre alekaka, ake kuna plante, ake kuna atiki, ake kuna atiki. Ye wana babengaka apotre. Melelo bapotre banda dinda maka ke sika moko. Eglise moko kaka wana ta mususu azokoka kutu ko dirige yango te. Azaka kaka wana komi apotre. Me bapotre ya Biblia, bien aimé, bazalaki bapotre o babandaki kokende. Ake na Thessaloniciens a planté, ake na Rome a planté, ake na bisika nyonso a planté, lokola apotre Paul. Mais lelo implantation eza nango lisusu te, pona nini église ekufi. Mutu nyonso azoweli la 10 na offrande. Ngai na pesa kadimi. Yo pesa kadimi, opesa kango pona lokumu na Nzambe, to pesa kadimi wana memelaka envelope na songe ya musapi. Poete église ye monake mama entele apesa kambongo na ye. Eza na mbongo Nzamba monaka, eza pe na mbongo oyo ezali na sensité. Ataku tokangi envelope ya 1000, oke kotika ngo na église pona problème yo za nango. Yebaka problème na yo kosila te pona nini? Oke kotike loko wana na vantare pona bayeba yo. Bien aimé, toi kampi kopweta batentation ezali. Mais mufuti simpaku, bien aimé, mufuti simpaku mowumbu na Nzambe, publike ni atali likolo, asengi mawa na Nzambe, alobike Nzambe limbisa ngai, Nzambe yoka ngai mawa, Nzambe kamba ngai, Nzambe mona ngai, Nzambe boye na boye, tango ye kuna azali komikumbisa, publike ni aza ya kofukama, bien aimé, esengeli tango tozo senga na libondeli, tofuka misaka mitema na biso. Okoki komona kozalaka ya kofukama, bien aimé. Okoki kofukama, me soki eza motema na yo te mute fukama.
ba ere nyonso yo tangaka wana ya kosambela kozala zero. Ere kozala efficace na miso ya Nzambe eza kaka ta 1 minute wana yo salaka priere oyo Nzambe ayokaka. Amen. Amen. Komikitisa eza te na tongo na lelo. Na moi ya lelo mutu nyonso aza na ye lolendo lokola pharisien. Soki tozongi na livre ya Matthieu 23 kuna tokende kokuta nini oyo Yesu ayebisaki ba pharisien na bescribe. Alobaki na bango ke bozali lokola ba cimetière na libanda bozali kongala bilongi kitoko mena kati na binesi bopola. Eza siko ba chrétien ya lelo. Ba chrétien ya lelo eza bongo. Chrétien azobunda etumba au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc au nom de Jésus que tazopesa nguya kutezate. Asasaka na nom de Jésus, au nom de Jésus. Tango pe diable azosala ndenge wana azoseka yo, tango diable ako récupérer yo. Okomi koluka pasteur ndenge na zaboye, mikolo nazolala te bondela pona nga. Ozo nyokola pasteur pour rien. Pona nini pona yobika. Libondeli kouta nano pa pasteur te. Yo mokonde motema na yo. Bongisa motema na yo. Kanga bapota motema na yo. Pona nini libondeli wana musali na Nzamba kotia. Ezo esika siko pona bomoi na yo. Pwete bato pe bazo sambela pona yo. Baza pe baumbu te quand même. Tango bazali kosambela pona yo, yo pe fo reservoir libondeli wana, ke libondeli bazali kosala pona nga, esengeli nga ina changer, esengeli nga na bika, esengeli nga na kangolama, esengeli na yeba petina na yango. Pwete Nzambe na biso, ami kitisaki tina ti bien-aimé. Ami kitisaki. Yango apesi biso na bapasi nyonso koyela biso. Apesi biso likidizi 19. Alobi ke bo combattre contre le diable. Na efaizi apesi biso minduki. Oyo biso tokoki ko utiliser. Atalisi biso minduki oyo biso tokoki ko bundila te. Apesi biso minduki ya makasi. Oyo biso tokoki ko utiliser. Toko bundana nini kaka na libondeli. Kaka na libondeli na kotanga liloba na Nzambe. Yango na zoloba na biso na mukanda ya Isaia 56:6 bolukanga tango nga na zomonana. Mais apesi pe condition na Isaia 55:7 alobi ke ava bokolukanga ipe bobongola pe mitema. Combien de personnes bazo sambela na masumu bien-aimé? Combien de personnes bazali kokende kozwa délivrance? Ba pasteur bazali kosala ba evangelisation, bazali kosala ministère ya délivrance. Bongo ministère wana ya délivrance, mukoloni ni ministère ya kobongola motema lisusu kozala. Fo ministère ya kobongola motema ezala ministère ka ya délivrance te. Comment bozoko délivrer mutu azali na kati ya fulu? Mutu na bimi na fulu te. Bino sikoyo bozoko livre. Eza lokola mutalati bilamba ya kala. Bayeli siko bilamba kitoko. Atie likola bilamba ya kala. Alléluia. Na yango alobi ke bomi petola nano anva boya epai nanga. Anva bokoluka nga. Alobi ke na Jérémie 33:3. Bobelela nga. Ngai nde nakolakisa bino nyonso oyo ezali ya mabombami. Na Jérémie 29:13 bien-aimé. Alobi ke boluka ngai na losambo. Toluka ye na losambo bien-aimé. Toluka ye tango azomonana. Na Matthieu 6:33 alobi ke boluka nanu ngai nde oyo etikali ngai Nzambe nakopesa bino yango. Bien-aimé, memi bitumba ya mabota na biso, bitumba ya bomoi na biso, toko bundango na makofi te. O batonginga na kangi mukaba, rien. Batonginga na kefuka manabandiko chayo muto tonginga na mabondeli.
nayebisi nzambe ke limbisa ye ekozala malamu abima na songisongi ekozala malamu alongwa na matongi ekozala malamu ayamba yo ayeba yo mpo ayeba mpe valere na yo. Alleluya. Yango na Jérémie 1:19 azoloba na biso ke bakobundisa bino me bakolonga bino te. Bien-aimé, bakolonga yo te na nini? Kaka na mabondeli. Na tango yo kitisi munduki na yo ya lola o ya ofele nzamba apesi yo obandi kosala libondeli ya pharisien. Okutu mwana mwasi wana kufa okutu ye ndenga botula libala na ngai o mwana wana kutu aza na ye na ndako ngande mutu nalingaki na bota ye. Eske libondeli andenge wana nzamba koyoka ngo? Eske libala wana ezalaki na destination na yo mpo na yo kende kobota mwana oyo aza na ye na maboko? Yango Oze 4:6 azali koloba mon peuple périt pour les fautes de connaissance. Bato bazobunga bien-aimé po ete bazali koyeba makambo bango bazosala te. Muninga azobala kaka na mukolo na ye ya libala ozali kobundisa ye na mukolo na ye ya libala. Me mubali wana alinga bala mwasi wana alinga yo ata mukolo moko te. Soki totelemi toza basi ya mabondeli nzambe alola pambola biso bien-aimé. Tozobondela vraiment tozobondela nzambe biso nyonso tokende oyebisa nzambe wana eske biso mpe toza baintercesseur ya solo mabondeli na biso ekomaka mpo yokaka yango. Tobondeli na kombo na Yesu. Yawe nzambe na bomoi, yawe mulongoli ya mabe esika mabe ekotaka nzambe. Yonde olongolaka mabe papa opelisaka mwinda esika mwinda ekufaki eternel. Yawe biso toye kopambola yo, toye kokumisa yo, toye kongumbamela yo. Mususu azali te lokola yo Yesu. Mususu azali te lokola yo eternel. Monisama na yo na nguya na yo papa nzamba bomoi. Yawe pambola maneto la makumisa. Yawe liloba na yo nzambe ezala sembo nom de Jésus. Présence na yo régner l'éternel à Dieu. Nguya na yo monisa mon nom de Jésus. Papa azwa na yo lokumo zanzambe. Papa pambola mozanzambe. Papa netola ma ozanzambe. Papa kumbisa mozali banga na ntala. Papa ozali malamu ozali makasi na ngai. Papa oza elonga ozali mokonji. Netola masanjo la makumisam. Yawe likolo na nyonso ozali elonga. Journée na maboko na yo éternel à Dieu. Journée